Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est mon souci majeur. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager massivement nos vidéos. Une fois que je vais poster une vidéo, là, vous allez cliquer à la cloche de notification. Lorsque je vais poster une vidéo, vous aurez la notification. Un grand merci à tout le monde qui m'aime, qui s'abonne chaque jour. Merci. Pour vos messages, vos appels, vos remarques. Il y a des autres que toi avancer, toi améliorer pour ça là. Installez-vous déjà dans le mood de l'émission. Vous savez, 100% news. News et analyse, c'est une émission socio-culturelle. Vous savez, nous parlons de tout, de l'actualité, nous analysons de faits de société en tout cas. Et ça juste ma vidéo toujours dans les réseaux sociaux. Nous venons ici pour donner notre point de vue et surtout vous, mes abonnés, les internautes, vous êtes là pour donner aussi vos points de vue via l'espace commentaire. Alors, merci en tout cas, merci à tout le monde qui m'aime bien. Merci, merci énormément. Nous allons continuer qu'on remercie Bino parce que je vois la façon dont Bozo s'abonner, ça me fait du bien. Continuez, continuez. Protocole sa communauté ici à Watolobelaka la réalité ils ont les cana nakati ya société nakati ya communauté na biso surtout et to commentaire dans les respects to lingara vraiment ko loba makambu ndenge longo et longo bani. Alors j'espère que vous avez déjà vu les titres émission Oyo namoni on a réseaux sociaux et pas ya la consoeur Sarah Tola namoni et pe singa pasi mingi non qui douleur étant que une femme. Et tant que moi, si, quoi histoire Oyo. Non, c'est une histoire rocambolesque d'un film, un film de déception, un film de mystique, un film, I don't know. Je ne sais pas. Alors, mes amours, non chez la bino son, non chez la bino audio, boyoka la jeune fille, Azaki mon a 19 ans, bakutana mobile na réseaux sociaux. Et on sait la queue, non peut c'est bien qu'un flash comme ça yiboyo ka yemoronde azoloba et osala ke mobile aye bakutani mobali atambolaka te aza infirme atambolaka na vélo selon mobali ayebisi mwasi que ndenge nazwaki en fait azwaki masasi abando benga bat na téléphone bandi bamoni babeti masasi ndi atikala infirme malgré ça moi na âge de 19 ans alingaki ka malgré infirmité na ye ayaki na kin alingaki ye. Bakomiti na niveau libal. Alors, regardez qu'est-ce qui s'est passé. S'il vous plaît, bolanda attentivement l'audio on a oche la bino. Vous avez audio. Boyoka bien. Ma bala ya ba réseaux sociaux. Eza nango mabe, eza nango pe malamu. Eza 50-50. Et cause à poto mona leo na ba réseaux sociaux. Bato ba lingani ba kutani ka na ba internet ninga na bino to otala na bo. Boyebani te. Mais réseaux sociaux, c'est lui qui est beaucoup tani. Bolingani pe relation pe koli bovandi petit lelo ezala. Et après na batumsu bakutana bakoma au fait bakoma na destination te bakabwani. Alors mes amours, koyebana avant na développer na suka, mais ko sala ko sangisa nzoto mwasi na mobali avant le mariage. Eza malamu to eza mabe. Botika ba point de vue. Parce que histoire oyo pour comprendre pourquoi na lobi bon ko ça la rapport sexuel j'espère que chaîne o mikolo bazali avant le mariage eza malamu to eza mabe soki eza malamu tika le pourquoi soki pe eza mabe tika le pourquoi alors na ocha boyoka son ya mwana mwasi oyo comme na ye Mikaela akutana mobali ne na Facebook mobali comme na ye Bijou afandaka na Allemagne, Bijou Bondo, quelque chose comme ça. Donc, on a beaucoup de nyonso parce que le temps nous fait défaut, non, chez la binoka ba partie, oyo eza essentiel, alright? Alors, sans plus tarder,
tokende na vidéo na audio na biso na osala audio lo na osala vidéo te boyoka mais vous voyez déjà la photo OK boyoka explication ya mwana mwasi ya bandeko botika na ba commentaire non botika non parce que libala eza nango bien mais kosangisa nzoto eza pe très important nzamba yeba pourquoi asala boyoka ce qui s'est passé. All right, let's go. Abengi ndeko na aussi si formation si ça nani na esthétique. Ok, dans INPP, ok, vous êtes esthéticienne. Oui. Ok. Siko autant aussi si classe. Et soit qui après les solo n'est au outil Facebook na place to combien soit qui après combien de temps? Environ 8 mois. 8 mois hein. Ne trompe pas. Dans ce que voilà to côté de 2020. Bo solo la ka. Fiançailles écola, relation pe écola. Donc bon comment on se comporter le roi moi c'est mobile et en même temps famille na yo et bio. Famille na payé famille na pe ba yebié parce que bazao sola déjà na maman to na nkate ba comment pour solo na ba téléphone déjà comment pour solo là moi benga maman la famille vanda qui pena pour na fiançailles famille vanda ouais famille vanda qui OK alors continue histoire tant aussi ici tant na ici tant a ebisinga que azo tindela nga cadeau et pas ya frère na ye docteur Ndombele Aza docteur. Alors tindela un cadeau jeudi. Le même jeudi wana na la muki peton na ki pa isanga na ki kozwa cadeau na limité na 7e rue na Petit Boulevard. Place à tindele au cadeau. Oui. OK. Na komi pe wana na bengi na isi na komi wana na moni pe docteur pa bimi to sololi. Docteur wana oyeba ki déjà. Na yeba ki pe déjà. OK, ande konae cousin. Konae cousin na ye ndinga présenter kanga kaza cousin na ye. OK. Comment on est nani? Docteur Papine Ndombele. Azape docteur. Ah ouais. OK. Allez. Abisinga cadeau na yoza nkata mutuka. Wana docteur Akiti. Docteur Akiti. Aebisi au cadeau na yoza nkata mutuka. OK. Na fungoli portière ya sima. J'ai rien trouvé na moni kasaki. Cadeau eza wapi. Tant na fungoli boso na moni ye. Vu qu'il y a qui surprise na bangi nano. Na koti na kati ya mutuka ya mbinga pe wana to sololi. On a surprendre yo na isi pourquoi tu m'avais pas dit que ozoya on a ngana sala oka surprise c'est bon d'accord na sepeli oh toke na ndaku na mama to yaki na mama et tout toke pa na ba on a ngir na bosenge. OK to komi pe wana on se ba maman bango il y avait ses tantes qui étaient là donc tout le monde ka wana boketi au moni pe famille na OK mais au moins maman na azara informé que azana fiancé na ki oui maman bon on a qui informé OK pendant que solani na téléphone si na kuta pe maman bon sur place pour ba vendre na maman bon en Allemagne ba tambola na ye maman bango pa vendre en Allemagne oui maman bon OK comment on est na kombo na ye maman Sidonie OK tokutani ayebisinga ozonga lobi na ye se non fona zonga lelo mama koloba toza ba fiancé mais on n'est pas mariés donc je dois rentrer nazongi mpe ndako baya otikanga ntina bitabe na mati transport nazongi wenza bitabe oui na ari wana je suis rentré ndenge ayaki wana toye kokutana lisusu na ye otala ye nazalaki pa grande sœur naki otala ye nazongi grande sœur na ngai ebisinga omoni ndenge yo ozwi mobali bongo aza na problème ya makolo il faut okende bokutana na ye bolala bomeka soki nzoto na ye nyonso ezosala normal parce que donc awa grande sœur na ye ayebelaki déjà mobali aza na problème ya makolo c'est sûr azwaki choc na niveau ya colonne mpo komona mobali makolo na ye eza lokola akoka te c'est sûr bale oyo azwaka wana selon ye yango nde endommageaka je sais pas loketo makolo mpo mingi bana mibali ezalaka kota loketo mpo soki keno asalaka te nzoto ya mibali etelemaka te seke ezwaki kote ya mokongo donc grande sœur na ye aprévenaki déjà leki na ye soki mobali aza na problème ya makolo aotambola na vélo malgré kitoko ya mwana mwasi oyo naki mwana moke na ye parce que à l'époque azalaki na mwana moke par rapport à lelo ayebisi il faut bokende bomeka na mobali oyeba réellement soki nzoto na ezofonctionne alors to continue nzoto mobimba na se ezosala te wewe nabi
yana on peut aider ma bête mais est-ce qu'on a sa maman ni soit bengiote on a besoin le belo tinga mon sa maman qui oza ai pananga na benge pe na solo ni to kibe to tamboli na pokwa et c'était le long là la place yo là là on ça va pas mes wana so soli na grande sœur accordé yo okendo cheke oyeba soki azosala donc ezaki grande sœur atindaki okendo yeba o découvrir parce que bamisusu soki makolo esala te boye na ye mpe boye esalaka te donc yango ayebisaki okende yo moko meka po ok na comprendre c'est bon on avance. Je suis allée tolali comme na butu ntobetanga kara parce que nga nayebi ke mobali soka mona otamoni bosolaka na telefone ouais mais yazo kipe na ete tolali ono ne kopense mabe te so na osimba ote po na lingaki kosimba ote avant mariage po na respect bon na insisté na nga pété là-dessus je me suis dit maintenant tout ça ba principe na ya vie mais dérangeaki ote avant to avancer dérangeaki ote komona ye tant omonaki ye makolo na ye omonaki dérangeaki ote bon et dérangeaki nga te vu que na yebaki déjà situation na oyebaka déjà ki aza na makolo otambolisa te ok question oyo eza très important question eza très important est-ce que edérangeaki yo te parce que mibali nyonso bainfirme oyo aza na infirmité mo quelconque nzambe akutanisaka bango kaka na basi ce n'est pas que soki mobali aza infirme nde aozanga mwasi non tozwa leka ya papa Patrice malgré état na ye me nzambe atindela ye mwasi mama Esther tala lelo bano baza na bango bana kitoko infirmité ya mutu ce n'est pas mpona biso tomonake non soki obali koka obali mutu moko aza na problème quelconque mpona yo omona fin du monde non so tobi tokende pa mindele omonake non mobali moko ane bien mabali mwasi moko azanga nde makolo azanga nde maboko mwasi moko aza elongi soki compliqué eza nango alors tomeka mpe kocontinue donc la fille alingaki mobali oyo sincèrement je ne sais pas soki alingaki ezalaki kaka mpona poto mpo awuti poto akomeme na Allemagne peut-être toyebi te mais par sa façon de parler azaki vraiment sincère selon moi mais tolanda nano donc bando otambola ndeni na bavelo alaki na vélo avant na chaise roulante en fait ok sikoyo soki aza na kati ya motuka avandi soki alinga akita bokitisi chaise roulante bakiti chaise mpo ando otambola na cousin na ye cousin na ye avandisi akitisi abima ye moko avandaka parce que ezalaki na babiloko oyo te ezalaki na nsima to polele ok anda kovanda ye moko ale je suis rentré grande sa na atuninga eleki ndeni nayebisi normal ayesinga yo ozokosa nayesi non on n'a rien fait ayebisinga ke il faut balanga nano donc si je comprends bien ya na yo tellement ayebaki ke mobali no aza na makolo te abangaki obala mobali oyo makolo ezosala te nzoto mpe ezosala te nayebisi yo kende nanu bokutana na ye oyo tala état de santé na ye mobali mpe ayebisi yo moya bosalela quelque chose eza te parce que il faut abala yo donc a respecter yo apesa nanu mbongo avant nyonso ok yo mpo osololi na ye grande sœur na oyebisaki vérité quand même nayebisaki vérité avant nabombaki en fait ale na yo oyebisi vérité que non on n'a rien fait parce qu'alobi il faut apesa nanu biloko en avance après wana ekoya nsima esinga bon etali non mabe te me ngai namoni yango vraiment bien te c'est grande sœur c'est ce que faki na insister peut-être nga kanisa neti oza chel nzoto etu po otiki na awa aza na réseau bandeko mpo naki lelo naki aujourd'hui oza na mwana mwasi moko boye surtout bajeune fille ya lelo basoma bamoto olingi ye lelo boye akomi koyebisa tosala omonake no mais mona ndumba c'est normal azaki na mwa baréserve quand même en tout cas mona jouer bien yango ministre Constant Mutamba kota likambo boyoka na lisolo s'il vous plaît tokomino na suka te ayez vos apaisements parce que mambo eza très important parce que eza mambo ebele boma bakouple mambo ebele bato bakabwana nango ote tokosala te tosala kaka ti tokobalana oui na église c'est normal batera biso bongo ne faut pas kosangisa nzoto parce que toyebi te baesprit nini boye na boye mais siko bato ebele mpe bakwea na bakaya boye boyoka lisolo bandeko
aye kotika kande tosola ebisinga no il faut nazonga bapesinga congé ya 1 mois mpona ese bangoke nazwa obala il faut tosala makambo rapide tofixe date et tout na date ya yo opesa biloko osola na baparent mbala moko ouais parce que déjà fiancé donc bawumelaki temps ebele na kifiançaille ere mobali aye ka na 1 mois nde na 1 mois nde baosala makambo nyonso wana donc bakutani basali kutu nano eloko te nde mobali alobi ke no azwi congé mpo basala nyonso à la fois libala mbala moko sans ke bayebana nzoto ekolaki fiançaille eumelaki na telefone nde nasolobi mpe na bamama bapesi mpe date aye mpe apesi biloko pesaka date yani alors totia nano bafoto yo lobaka na yo ingénieur Josué apenda il faut okoma professionnel donc a parler sur la dot mobali abaki aza na congé 1 mois afa asala nyonso a honoré et puis akendi bapesaki 1 mois na mosala c'est ça non ouais. alors bafoto boza omona eza kocircule eza bafoto ya dot na ye dot bapeki na biloko ouais bapesa na biloko dot yaki ya combien $1600 $1600 abalaki yo ouais $1600 na c'était $1600 1600 1000 combien $400 na $200 et après d'autres ande sali 1600 ok 1600 apesi na biloko ntaba moko ya mwasi apesaka apesi babiloko ya mboka apesi ok abali mpe na mwasi ok wana sikoyo question mosusu eza ntango bozosala bapréparatif ya bamariage ya badot wana bosalaka eloko te parce que déjà ebisaki yo bosalaka soki abali yo ok donc bobanda ozala na bino normal yo mpe moral eza tranquille parce que ozozela abala yo ok bopesi biloko pesi biloko le même jour apesa biloko azalaki mpe ka agité nde nabali mwasi na ngai na otika ete na okende ka lelo wabi aoya ta lobi oza presse o te nga ka lelo azwi yo azwi nga mpe tokei nazwi ma babilaba moke libala esamaki wapi libala na maluku epa na biso pa na bino ok na résidence na bino ok toye kokende na flat moko donc bafoto tozomona eza epa na bino na biso na kati ya ndako na biso ok toye kokende na flat oyo azalaki kologe na côté ya Saint-Luc je sais pas comment retenir l'adresse tovandaka wana tolali premier jour tolali ekomi mpe ere na butuka nde ezalaka meki mobali boye aotelema te wana ntango bowuti siko dot jour ya libala ekomi likambo ya boma nzoko parce que ye alobaki fo abala o afutile ya mbongo bozongi yo pene oprovoke ye parce que aza mobali na o tozosola nyonso koyoka soni ye mo mpe moto abandaki koambrase nga ye nde abandaki ok mais bomoni ka nde ezalaka osimbisimbi mobali réaction eza te insiste boye réaction eza te nesi o est ce que makolo na ye eza ya bakoka non makolo eza normal eza teke nde makolo ezalaka normal mpe nde makolo na biso eza eza mpe etengami te forme te tout droit mpena normal eza tout droit ok apres bande osimbasimba ye mais rien oh non je ne comprends pas peut-être eza bastress ya mosala et puis ça fait longtemps nabima mwasi kala donc on a totiki oh lobi susu kabongo 3e jour quand même situation wanaka donc bosala eloko te rien olala bosala eloko te ti bajour ezopusana tosala natia lokola nano après mariage après dot tovanda 2 semaines ensemble bosala te mais tosala te aza opesi baréponse nini stress kotambola on sortait tokobima lokola bato baoke classe lonka ntongo oyo tokie pa mama parce que mama bango bato bandovanda bosenge bino boza ovanda wapi biso tobandovanda côté ya Saint-Luc flat oui ok boke pa mama kuna bovanda bosala mpe eloko te bovandi kaka na mama balambi bolie bato oya kotala bango bazoya kotala ti ata ba 22h 23h bolongwe bozongi bofi olala boya boye je suis fatigué
Sorry bandeko to continuer. Yango moni mindele. Bato bafandi na mindele trop. J'espère que boye bambo na zoloba. Mundele po ko matina niveau ya obala mwasi. Abala par hasard te. Eza mwasi eza mobile babala na par hasard te. Il faut bayebana. Voir même bako fana na ndako moko pendant des années. Mindele mingi po babala na oyo kaka basali 2 ans, basali 3 ans, basali 5 ans. Bazwa katon na bango. Et ça te que babalani après bayo kabona. T'as la relation à distance hein. Bando so na téléphone. Mais on eza biloko mususu hein, faut beaucoup tana. Bato babala omoni batu mingi na série wana babala bango ba cadeau emballé, mabala commission. J'espère je ne pense pas que les lots donc presque 90%, 95% ya mabala commission ya ba colis emballé, 95% ya mabala ni kufa. Parce que boye banita. Bozoka makambo ezo bima. Allez, on continue. Boyena boye ba raison belé. Nabisie ça fait presque une semaine en dame tous au vendre à mais on a malonga te. Le coup lobby qui est stress. Chaque jour stress. Poto bimaka. Tambolaka et tout lobby to bimate. Donc on appelle journée mon beau appelle journée mon baya Repos. Comme ça stress ou on a fatigue et zalate na pourquoi. To komi na tongo parce que nous to vanda vanda mbongo neza ki pa mama. Ndio ndongo vana ye mbongo nenyo sabo pa mama. Pas maman la bango. Un sens. Azoka mundambo na porte-monnaie. Aye nango bouquet flat. Donc bokina kozwa pa mama. Chaque jour to kenda pa mama. OK, bokina kozwa mbongo. To kenda kozwa mbongo. Maintenant na tongo wana na beto obimate to kan peke to obimate to vandi ti ba 9h. Na kinzala habito suma poto bando suma biloko na ba supermarché. Tele suma biloko na supermarché. To komi pe wana to suma pe biloko to kino e pa mama si meto kana le loto obimate. Oh non, na zai suna mbongo te wana tika suna $50 et si matena ba carburant tout et tout dépense en journée si mbate to ke to umela te to zozonga. To komi kuna to kuti bana bandeko na ye misu ba yaki wana. Oh, to me mabana baki kosala baki na baje basakana na ville. Moi pe na loba izate na miso bato. Ondimi. Bon d'accord, problème te to bemi bana na ville na Mafraland. To l'exape journée wana ba yezo miso na pokwa. To zongi su wana na bosenge ti ba air elekika ba air to zonga ka wana. Odo bozo système na bino ya kubima tongo kozonga minuit. To zongi su stolali. Rien lisusu. Raison wana kaka. Attends, on a bisie ceux qui le loyo bimi. Ngana otikala anga moko journée mobimba. Ngana obimate. To vandi na journée wana. Apemi pe na butu lisusu eloko te. Na baye nanga. Chaque jour comme le cola. Donnant dans forcer. C'est on dit yondo comme derrière yondo comme na kolala. Yo comme olala pour ni. Lala li nanga na mtu lala ka stressé nga lala ba ko na nga pe na lala na ko na nga. Histoire eza passé 2 semaines mobile ya balio asimba kayote. Azoko ko simba kutu te mais mobile soki nzoto ezosala o comprendre que osimbi mwa koto oyoki mwa makasi osimbi koto oyoki mwa pete mais différence wana ezozala te eza vraiment pasi baleki na biso sikoyo na ntan wana okomi kolela susu alomo oyo elomo vraiment oyo namona ngo quoi. Je sais que et ça la pasi eloko aboye tobala na rapona nini tobala na oui ba raison ezebele ki bato babala na mais la base ezande yango nayebi te bapapa bamaman mikolo bapapa nayebi ke bapapa bamama responsable baza na bapapa bomeka mpe kotika na bacommentaire to bokomelanga en privé bato babala na rapona nini parce que basujet boyende eza basujet moko très important très sensible. Parce que sur le bill lelo tambola na ba couple oyo kama mweza na ba couple na ebité nzamba sunga biso aux jours à venir ba concept ezebele mais avec l'aide de Dieu to réaliser ngokaka mamba boy makambo bodo et comme le roi histoire
Donc il y a trop tourné là on peut film. T'as la moi na âge au 23 ans. À l'époque Azaki na 19 20 18 19. T'as na 23 ans. T'as la boyo kanano. Boyo. Vie nanga esuki. Elo mo bene frena vie nanga. Esisanga esengo. Même kati nanga na eba te soki un jour on récupérera kingai vraiment ya kala. Oh. C'était fort. Ça traumatisme. Limbisanga peut-être na choqué na bapota o bombaki ya kala ebimi isusu. Sonini tango ozo simba ye ozomona ça ne va pas. Est-ce que oza kotuni ata te ke papa problème moko eza te? Un jour na moni leki na tuni sikoyo boye pourquoi? Est-ce que vie na biso mon bato bando vivre ka boye? Oh non même pas. Banda uta poto bosa ke loko te. La explication. Oh non, fona yo na biso vérité. Ni na za awa na koki na nga ko coucher na mwasi na télémaka mais na comprendre la télé qui cherche ça pourquoi ils ont ça la télé parce que la télé mara normal pour na ko ça oté mais na koki ko bota té et pour super menanga et kauka pression et matia super mais nga la za na ngoté OK autant lobi bongo ngana vivre ndenge nini donc na ko sani na mokili na ko beta to eloko oyo bandeko tala mwana na âge oyo a comprendre déjà que non libala yango nde base mwana kutu mwana aza na ekolo ni tomata tokita bandeko nzambe na ngai alobi nga sikoyo naye kotika bato na mokili donc mwana atali mbongo te atali poto te ke mobali amemi Allemagne mais moi, ça sincère. Franchement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parce que, ezana bana mususu, moni malgré situation nyons o ezolega o. Ezana mutu musu a kanga mote matina nenga akoma poto. Akomi poto kuna, abalukeli ne mobali. Mais moi, na o atimbeli déjà, oyo eloko oyo, non ça sentiment te. Parce que yango nande c'est la base. Yango moni leo ba couple belé, bazana ba même problème oyo. Bana ba même problème oyo. Yango mona mwasi ya ministre, mwasi ya mutu mo munene, ake ko bimana mutu ya musala pona nini, asanti ke mutu ya musala kuna lenda. Alors, to continue. Oh non, komi tongisa te, ba moyen ya ko bote za nango ebele. J'avais déjà réservé mes super mais j'avais réservé mes super mais na Belgique. Bon. Alors, j'ai la souvent voyager, tout ça l'insémination artificielle. Mais en attendant, naeki na ba produit na nga oyo, trosela non na Congo, to meka, soki esimbi te, nde tokende ko sala ngo na Belgique. Alobi wana, nayebi te soki ezalaki envoûtement, naye kondima. Jésus. Donc, à proposer, à l'obino nini, à préparer qui bosse l'insémination en Belgique. Ouais. Mais ce qu'on y a qui ça, bosse l'insémination en Belgique. Donc, il y a koko bimana yo, mako boti sauté. Oui, super mais ça t'es. Ok. Obisco ko sala ngondenge nini. Ozela na la kisayo. Abimisi, c'est haing mo ya munene. Na batio ezalaka lokola bazongisela mutu mai abimisi ba biloko wana abimisi ba flacon mo ya vite na ba mai moko boye je sais pas ozela na benda sperme na injecté yo abenda sperme na sonde je sais pas comment ça se passe avec ces histoires sperme na sonde je sais pas bisenga benda on a mokilo yo est-ce que papa ba docteur ba corps médical botika non na ba commentaire et là c'est très sérieux mambo est vraiment sérieux est-ce que mambo est sala manga na ebi soki insémination et lobi ba sala ngo na bopito pe mikete ya minene yo moko komi docteur mais muto yo ta mérité faut ba kangai donc yo moko komi ozuna ba sonde na ba seringue
donc mon aza naïve ayebi eloko te nayebi te ezaka posa ya poto eza elobanga te je ne sais pas soki eza envoûtement to nini soki obenda na sonde soki obenda na tio mpo akotaki na douche awumelaki asalata ina faire ba 30 à 40 minutes là-bas nayebi se tioka sinatala makambo ozosala oh non je suis presque à la fin je finis ayebi ya na flacon ezalaki na mwa sperme yango bilo mwa pembe je sais pas soki ezalaki crachat soki sperme eyebika ye na nzambe na bulangi na nini fu ya lokola mwa boîte mwa moke ezalaki na couvercle mpe aye na babiloko wana ayebi singa nalongola bilamba nalala esinga po ekita bien il faut odoubler baoreiller olali otie mokongo boye nzoto donc se na ngai se neti etombwami po ntango akotisi ti wana Jésus azwi mai ya mélange na babiloko wana yaki nango na mai mo boye asangisi na kati ya biloko wana pembe yaki nango nayebi te so ezalaki crachat soki mpe superme ye mokanda ayebi atire yango ntango nalali bongo akotisi tio ainjecte ngango Jésus ainjecte ngango ondimi mpe sara nayebaki te nakanisi kaka solution yango wana qu'est-ce que je pouvais faire même si nazwaki ntan ya koexplike motutu Jésus ainjecte ngango 3 fois mai wana 3 fois bi nde epesanga zemi Seigneur Jésus oh histoire mabe boye ndenge nini bainjecte siko mai yango bakoinjecte 3 fois ye nano alobi na akoki bokoki kosala okobota te bosali kutu nanu te me ye aweleli nano natya ozemi yo nanu soko moto aboye mpe eloko aboye bon toutefois la fille quand même azalaki na mwa sagesse ya moke oui azalaki na sagesse parce que na likambo ndeko parce que soki bobalani déjà makambo ya couple na bino eza nyonso to koyebisa bato bolanda histoire malgré nyonso bande osala mpo na ye amona yango peut-être ezalaki normal hein? Mais est-ce que eloko eza anormal ata mobali abali yo apeseli yo mbongo asombeli yo immeuble eloko soki oyebi te okotika te moto asakana nzoto no boye oui le corps de l'homme c'est pour la femme c'est pour l'homme oui eza bongo mais soki okoma na niveau oyebi te ye alobi atelemaka ta kobota te sikoyo ye biloko wana azwili yango wapi en plus apréparaki yango mpe très bien atia yango na flacon asombaki azwaki mpe andeko na ye ya médecin to ndenge nini tano eloko aboye moto aboye yango osalika bien nde oleki na réseaux sociaux ma chérie parce que likambo ifo bazwa solution moto wana ifo bakange na sens te yango omonaka bato ebele mibali ebele ya poto baabuse na bana basi nyonso oka mpo na poto nyonso oka mpo akende poto abala mobali ya poto yango mpe aire moko ya basi oyo mpe balakisaka mibali mingi omemie na poto adecevoir yo to akie pa mobali mosusu aire moko bazala na raison ta biloko ya boye soki eza basi mosusu akokanga motema supporte boye soki akomi kaka na poto akimi na ye biloko ya boye parce que otuna mwasi aboyanga mwasi akima mobali mais fo luka raison nini basi bakimelaka mibali na poto to mibali akute na mwasi moko boye asalemaka nyonso asokupe na ye afutele biye asalemaka nyonso mwasi adecevoir ye il faut toyeba o mobali nanga akimi ndako mobali mabe mobali ake kota libala mais fo oyeba sikoyo pourquoi mobali wana atiki yo ake kota libala eloko nyonso ezala na raison alors tokende nakoma yango ntina suka te maintenant lakisa bino ka bapartie eza très important et puis tocha commentaire na bino nalingi bolanda no partie eza très très important ok let's go oh Seigneur après ondimi oui nde nandimaki ainjecte ngango 3 fois 3 fois kana mbala moko to chaque jour pourquoi nalobi aïe wana po ozwa zemi po ezwa zemi nde docteur aexplikaki ye eza pratique moko ya kobanga te insémination artificielle oyo totala oyo toyokaka ata na basérie wana tomonaka esama nde bongo oh bandeko boza badocteur hey.
basala yango so na hôpital te TV toana ba catégorie nyonso bato ba aidaka bato ba médecin nayebi te parti papa ba médecin botano makambo est-ce que ça la marabongo bo partager nos vidéos c'est très important il y a des gens au bazo vivre en fer na ba relation na bango il y a des choses kama mabwe banda na botama na tikala koyoka eloko aboyete never ever atika oyoka te natika oyoka te tokomina aéroport ayebisi ndeko ni aki arrêté ye mokanda yebi atire yango ntango nalali bongo akotisi tio ainjecte ngango oh ainjecte ngango va niveau ondimi mpe sara nayebaki te nakanisi kaka solution yango wana qu'est-ce que je pouvais faire même si nazwaki temps ya koexplike motu na mwaninga ndima ainjecte ngango 3 fois mai wana 3 fois Jésus nde epesanga zemi Seigneur Jésus oh histoire mabe boye ndenge nini bainjecte siko mai yango bakoinjecte 3 fois ye nano alobi na akoki bokoki kosala okobota te bosali kutu nanu te mais ya weleli nano atya ozemi yo nanu oh Seigneur après ondimi we nde nandimaki ainjecte ngango 3 fois tofa kana mbala moko to chaque jour okwa na lobi wana po ozwa zemi po ezwa zemi nde docteur aexplikaki ye eza pratique moko ya kobanga te inspiration artificielle oyo totala oyo toyokaka ata na basérie wana tomonaka esama nde bongo bandeko boza badocteur pardon boyede biso parce que na sara to la tv towana bacatégorie nyonso bato baedaka bato bamédecin nayebi te parti oyo leki na biso azoloba o insémination yango bato bosala yango to bato botangela yango esalamaka bo modele aboye ye sperme na ye soki moto abike sperme ebimaka te ekauka bandeko siko oyo abendi wana azwi yango wapi atelemaka te oyebi ke histoire na yo eza horrible oyebisa bandeko no te mpo na nini mwana nga ndimanga j'avais peur ayebisa nga naloba te nayebisa bango te bango surprise bamonika okomi na eza secret ya biso mibale parce que aza mobali na nga je dois le protéger sperme wana mpe eza ya bato te boye nzambe mpo ye akauka oboni basperme wana eza ya mutu c'est sûr eza ya ndeko na ye ya docteur apesi ye c'est sûr ayebi makambo nyonso ya ndenge esalamaka apesi conseil tiango boye sala ye boye bon peut-être mpe eza procédure esalamaka mais oyo ndenge esalami boye eza illégal donc ndenge aza wana soki babandi kosamba mwana mwasi oyo aza na bavoka bien bakokanga ye eza illégal eza lokwa mutu obimisi zemi na ndako bakokango baboyaka mpo ani mpo eza illégal avortement eza illégal surtout na mboka na biso Congo. Donc mono osali bien quand oleki na réseaux sociaux boyoka parce que no cha nyonso te no yebisa bino kaka oyo eza très partie eza très important comme ça tomeka mpe kosola na bino ok sperme wana est-ce que pe ezalaki pena yango nayebi te nasimbaki yango te omoni ka elo omoni ati bakrasha asangisi yango na mai mosusu mai yango ezalaki claire mai wana oyo asangisaki ezalaki claire bolingo eza aveugle c'est vrai l'amour est aveugle quelle confiance opandi mpe makolo akotisi yo eloko akotisi yo oyebi te yesu et après oh là là tozovanda bajour mpe ezoleka noki nzoto malike makambo mariage mpe esi passé tosali mpe mariage civil tosali mpe mariage civil tozalaki na commune aye koprésente nga baparrain oyo tozwaki bazalaki na lubumbashi aye koprésente nga baparrain mosusu sur place bandeko na ye moko cousin na ye na mwasi na ye nga nayebisi ye
normalement baparent oyo yo oyebisaki nga eza baofaki bauta lubumbashi siko baoyo ozoprésente nga bauti wapi nayebi docteur mais mwasi na ye nayebi ete okokaka omoi koinforme nga en avance ono eloko moko eyaki brise kinamela masanga benga grande sœur na ngai bisi ye mika amela masanga te donc po ayebaki peut-être so pesanga baposa nzoto akoka na ye te omela masanga te mpo ya nini mekefeti na omela champagne ye moko mpe kamutayelaki nameli mpe namela mpe ebele esenga lokwa mwa vertige feti mpe sili na change bilamba toyoke na hotel wana toki na hotel tolali po mpe na butuka nde ezalaka na kwiti yango mpe ndenge azalaki nango lamusi na baposa mosusu elalaki nango na posa ninake makambo bandea kota oyebike mwana balingi nzoto mingi boka mama zoloba na baposa mosusu eteme bana lelo basomo bano ya lelo asigné ne pas leka na télévision oui eza histoire moko oyo nayebi te ça fait mal mais la façon azoloba donc aza mwana moko ayebaki déjà mibali depuis longtemps ayesko aye kokutana na mobali boye yango donc aza déjà mwana fongwama déjà kala aza déjà na sagesse asala déjà ouais c'est qui est vrai po soki mwana moko ayebi ne makambo te ayebi ne mibali te mpo na ye aomona tata ndenge azoloba tolali kaka boye baposa zote etelemi donc c'est que mwana mwasi oyo abandaki kobanda mobali wana parce que toza juste toza teka mobali wana aza mabe oui na mwana mwasi oyo mpe aza mpe mwana oyo deja ningana ayeba mpe deja mibali mpo mwana oyo ayebi mibali kutu te ata alali na mobali boye 2 semaines basalaka te mpo na ye kutu aomona kutu aza save elobele eloko te mais mwana mwasi oyo oui babalaki ye déjà c'est normal à déclarer mais mutu moko déjà ayeba mpe toza baréaliste toza ressentiment te nga kombuma sentiment nazala nango te to continue bandi kosimbasimba kaka nde tobandaki kosala na ebandeli eloko moko te c'est par là que j'ai réalisé que esimbaka mpe lisusu te mpe kosimbaka te mpe exista mpe te nandi kolela na butu wana nandi koraisonne na mikotisi na nini nandi kokanisa makambo nyonso na makambo bainsémination wana nobi pourquoi naye kopense te ke soki motu azala kokauka eloko esimba te na nzoto eloko esala te donc pourquoi j'avais pas pensé à ça depuis temps wana bandi bamoko stressé nga nalamuki mpe na ntango je fais comme si de rien n'était nakai nango mpa yapesi mbote etu tozongi ndako toyeyo kokende na flat na saleki tozongi toandi kosolola mpe nga nazozonga mais naotika epa na bino kozala l'aise donc après mariage ya suka civil 2 jours après faki azonga voyage donc nakende bosali mpe kaka te eloko moko te mama sara nzambe eloko moko te sikoyo courage sikoyo ya koyebisa motu nazalaki nango te j'avais peur même si naexplike motu eske bondimanga oloba mpo ye masolo ezalaki kaka nabotaka te mpa mama naza presse ya kobala mpo nakomi mokolo ifo nabota boye na boye donc motu mpo andimoki ozoloba verité eza mpasi sololi wana efaka zonga kanisi mpe babiloko naki otika ye na aéroport na bandeko na ye misusu na mama na bango tokomi na aéroport ayebisi ndeko na ye aki aretire mbongo na banke ka na aéroport wana apesi ndeko na ye mbongo olongola mbongo osombela mika mbetu asombelanga mbetu oke kovanda na bango mpe tovanda bango koma oyebisengaki je vais rester chez nous ti badémarche esila non faut que vanda na bango déjà tosololaki na bango ozala lese kuna esi na ozala lese kuna te parce que nayebi bango te navanda na bango te mwasi nekutu komona ye kaka na feti navanda na bato nayebi te ndenge nini epuis chez nous na ozala lese na okovanda na bango te komi eloko ya débat ti aye kovoyage komi débat ayobenga bamama ki efaki bayozonga na kele mpe bazalaki na shwa te mpo naza lisusu ozodépendre na bango te mobali asa abali oyo apesi mbongo naye koki kovanda kuna na ebandeli ezalaki bien tozovanda ndako bamemaki wana ezali ndako ya nani ndako bon baprécisaki nga te nakutaki grand frère na ye avandaka na ndako ya se
likolo déjà bamarraine bazalaki déjà wana azalaki ndako ya étage grand frère na ye na se bamarraine likolo eza na njili nango mpo ovanda wana bapesaki yo chambre apesinga mpe chambre na nga navandi mpe wana naovanda mpe libandeli ezalaki bien après un moment bandeko partie eza très 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 important nde yango na expliqué bien na shortcut suka nango esekaki ndeni mwana mwasi akomi kofanda kuna mobali ake poto atiki ye lokola na ndako ya famille ekosala ke mobali aza na mposa te ke non makambo nyonso elekaki mwasi araconte epa na bato to famille na bango amekaki mpe ko interdire famille na ye mobimba donc contact na famille na ye ni bacamarade donc mwana akomaki séquestré na kati wana alors mwasi mpe afandaki wana parce que yabaki mobali na ye aosali badémarche akende ekosala ke mwasi aregle mobali aregretaki pourquoi yo oregle nga naza na posa yo obota alors malgré ça mwana akomaki kovivre bainjustice moko ezalaki vraiment bien te famille ya mwasi balukeli ye problème ya mobali pardon balukeli ye problème bastress wana mwana azokoka lisusu te mobali andotindele mbongo malonga lisusu te donc il y avait beaucoup de choses là-dedans et osala ke bazoki telefone ya ye mwasi bazwi conversation soi-disant abandaki kosolola na bato fallait basala décoration quelque chose comme ça moi nango ya moke alinga asala décoration abengaki ye bébé comment tu vas bilo moko abongo nde famille ya mobali bazwaki telefone balukile lokola prétexte quoi mwasi aza ndumba boye na boye or famille apparemment bayebaki déjà eta ya mwana bango ti mwana kokita bi bofinga nga ndumba boye mpona nini c'est mieux nalongwa nanga nde malgré baproblème ezalaki vraiment ebele na kati wana mpo tozalaka shortcut nde mwana mwasi ayaki koboya libala ere aboyi libala famille efandi patati patata donc tellement mpo na bango famille ya mwasi bamoni ke mwana oyo azalaki ndumba malgré mobali aza na poto andosola na mibali mosusu mais mwasi selon ye alobi atikala kobima na mobali te kosola na mobali te mobali abande kosola neza mwana moko ya décoration atindeleka bonjour bébé esili après quelque temps baye prononcer divorce esalami eleki nango te mobali place afandaki wana nayebi te soki esimbaki soki plan na ye mpo na ye plan échoué nde jour mosusu bafandi boye mpo libala esila mwana mwasi bazongi epa baparent baye balandi badémarche ya divorce malgré mobali abandaki koboya na ye ekosala ke mobali jour moko mwana mwasi afandi amoni batindi convocation ke mobali alobi ke non ye akotika boye te ye fo bazongisele mbongo na libala na badepense nyonso asala bapesa ye $20,000 mpo bazongisele mbongo na libala na badémarche nyonso oyo asala mpona mwana mwasi wana nde problème yango wana mpona kozala shortcut mpo apesaki baexplication ebelebele nyonso elekanaki wana ndenge afandaki wana ebelebele donc c'est ça le sujet l'histoire yango wana nde aleki na télévision azosenga justice esa mosala na bango ye aza na $20,000 akozwa wapi papa na ye aza soda kota na kutu na leki parce que ezaki c'était vraiment très long alobi papa na ye aza soda colonel aza na Goma 3 ans yango akenda kobunda mpona mboka pour l'instant afanda na mama na ye te maman aza na Kolwezi aza kaka na grande sœur ne doit bafanda en famille mais baye kozwa convocation mpona mobali alobi kena bafuta ye $20,000 mpona nyonso oyo asali bandeko boyebisanga siko oyo tobenga ngo ezali eza cop ezali torture to eza nini yango bato mosusu bayaka na vie na biso bayaka na mission yo omonaka mobali boye osepeli na ye mobali kitoko ana mbongo surtout bafi ya lelo mobali kaka so aza na poto ana mbongo aofutelo ndako donc mpona yo moni c'est la fin du monde bato batalaka na aspect spirituel te bafi ya lelo basi ya lelo batalaka te omona mpe mwasi mosusu boye une très belle femme akitoko surtout mibala lelo balingaka basi mwasi moko business woman mwasi moko azosala mwasi moko aza na nzoto ya kitoko
mwasi moko aza taya kitoko. Donc mibali mingi balinga. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.